Pasteur Oyo, d'abord, un basalissier fausse affaire. Banane. Basalissier fausse affaire. Banane, basalissier fausse affaire. Ba interprète naïe. Pasteur Nenga Lata qui pantalon et kangaki makasi, ba partie intime naïe, nyon se bimaki, ma bé. Pasteur Oyo, ça va te botter les matotans à Bible, ba maman va zoter les mains sous sauter. Ah bon? On est battu dans la télévision. C'est parce que déjà la régie n'a pas compris qu'il y a un gros plan. Pourvu que Babi Misabon était la télévision. Mais les gens qui étaient sur place ne sont pas comme Makasi. Le pasteur n'est pas passé directement devant l'église. Le pasteur a dit ça, il a constaté maintenant, il a dit bon, je dois moi-même constater aussi. Il a pris le temps. Ça lui a pris quelques minutes. Le pasteur a dit ça en anglais. Il y a un interprète. Yebisaye akata. Boke na bureau, abongisa bilamba po pantalon na yeza bien. Nous avons appris que interprète na ye ayebisiye bongisa pantalon ezo slip na yozo monana. Tu te rends compte qu'à la place azo courage à yebise que non, tam sunzamba kelio nzamba salelio eza différent na biso. Ezo bimamine makasi bongisa. Abatisi l'esprit que slip na ye et monana te atomboli lisusu pantalon. Ah. Mais je te dis ça maman ça limite. Je te dis maman ça comment rabo. Moi maman so moni afongoli munoko nini. Mi so bato za sous le longia pasteur te. Mi so ba maman belé ba komota la papa. Ah. C'est pourquoi je vous ai dit interprète à ça c'est fausse affaire. C'est après prière que pasteur a expliqué ndeye sur place à bandi kolela yandi pasteur walesa. Qu'il a été humilié. Or, à ce peli makasi, n'a juste passé à l'essentiel là qui. Nazo yebisa ndeko na Gédéon. Na pekisa ki yoto masake mission na ba Gédéon. L'autre fois oyebi débat otosaki na ngona yo. Pona ngai mutabo maka pasteur kabundu wale sezaka yo Gédéon. Et obomaka na ndenge nini. Soki likamboye o erreur salami. Na place ko la sa pasteur que oui. Place oyo tozaki na erreur. Place oyo tozaki boye et là il faut to sala. Biso be tozaka pona ko suna bino na ba stratégie ya ndenge ya kolobela na ndenge ya kosela. Oyo wa biso za meilleur journaliste. Gédéon lobby baza wo bisaye ke abongisa pantalon ye azo sa pasteur atombo la pantalon kaleso zo monana. Oh papa. Interprète ça ko lobby bobo zela gawa. Ye makamne suka ka. Boza ka mo ka interprète ça na abima ndo ba ko selinga makam. Moi on va interpréter bien. Et là qu'on a soit bien soit qu'on na érection pour comment pour ça la makam oyo il faut ça là. Bon et ya ka pour la makam on to mona soit autant la film moka mabe to azomona ba bilamba ba to balati mabe liboso na ba serni bazaki wana bazaki ba miniji to nini pour ça là que tanga bisu e yesu makasi lukuta ezaki base o ba préparer qui. Peuple de Dieu, shalom. Satan a commis dans 666 manières pour na ko baby saba destin ya bana ya Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Na destin na yo, oza na yo pauvreté, mais na destin oyo Satan a pesi yo o commis pauvre. A côté si célibat, à côté si ba blocage, à côté si ba esprit de mort, à côté si bana ba autisme ba yaki ba biki, ba o bazala ki na ba blocage, ba débloquer, vina ba ko changer, o bazala mi kumba na bango, bo ya nango et pas Nzambe ye moko ko décharger bino botala o ba kobi décharger nakoko ko bomba te bolamo Nzamba salinga et prophète ba opportunité pour nga Clémence comment qui passe faveur et comment qui passe tango na zungi ba opportunité o nga na kutani nango na kutani na opportunité donc mutu nyoso za na besoin opportunité na vie ba porte fungwama ba chance sala donc okutana kana makambo malamu na nzela nga na une semaine on a utozonga na 2 semaines je suis heureuse. Et je suis vraiment heureuse que Nzamba pesinga ba faveur wana, opportunité fungwami, do ba difficulté on azaki ya ko kanganga ya makasi. Modèle Nzamba débloquer ngo na iba kité ki koza na bo pété boy. Vraiment délivrance des abonnés très nécessaire. Je suis une femme, on a salaire business, on a linga makamuna ngeke bien, mbongo pe monanaka et puis na faveur et pas ya batou.
tout ça nazana ba porter fungamaka en tout cas na sentir yango makola mwana oyo zonga normal zonga abana kotambola bima libéré na une sous parce que na pesa nzambe merci na makambo asalelinga no pesa pe nzambe merci parce que nzambe atambwisi mwana nga bana nyoso o tu babotama na bango nyoso tu déjà batambola mwana nga azotambola te atakutu kotelema bolubeke mwana nga akozala koka donc après kaka mukolo na tango to yakani lobi no mwana nga ba mwa tamboli mba moko akoma moko telema na lobaki déjà awa ezali terminus na zana besoin ba oyo batambola partout oyo baluka ba délivrance simbate boya epai na nzambe nde bokobika nazozela bino na moto. Merci Balanda Nouvelle Tendance, merci encore une fois chez vous. Rendez-kita ngayo na ili susu pona ko sili saba makambo e belé bimi. En tout cas, merci na bandeko nyonso na mokili, na Brazzaville, États-Unis, Canada, France, partout, bozo benga ngai, bozo encourager vraiment. Je suis là maintenant le défenseur, il y a parole. Tout le monde qui bateau ba défenseur, il y a parole, mais il y a une connaissance moko limitée. Parce que l'homme n'a autant bazui na bango, ba comme ba ça ba n'importe quoi, ba comme ko sera na ba nzambe. Soko za ozola nango za frère. Mokili oyo ezala batumi bale. Bato nzambe na bato satana. Ko ignorer yango te. Satan soka bimi na tongo asokoli alati musane ezala ko mfute ba nzambe. Azala gouvernement mobimba, azala ba démon, azala organisation. Azala ba sorcier, azala ba nganga, azala batune o basala musana yi. Musala ya Satan ezali ko bebisa, ko bomba, ko détruire, ko sala mabe. Mais musala ya nzambe ezali ko sala bolamu. Soko sala bolamu yeba ko za peuple de Dieu. Soko kabaka, soko sali saka batu, nyonso sala o ezaka lié na bien, na bolamu, yeba ke oza mwana nzambe. Na kanisi tomona ki vidéo o circulaki, na sala ki émission pour la kolobela pasteur na biso Kabundi Walesa par rapport à acte o ya pozaki, ya ko kitsa muninga ne pasteur na cher. Pour la kolobake alati pantalon et kangiye sexe na ezo mona na ebité soka za nigérien soka za camerounais soka za ivoirien na ebité siko pasteur ango aliaki ankoro soka melaki tangawizi soka asaki nini po bango kuna babe to ebiki basala makasi bango bela ba travailler défense makasi na ebité soki avec un problème na église ou comment. Parce que pasteur a battu niveau à bimise lion de avec le monseigneur Nzambe te on est ba gena ko so mutu moko ka nigérien mo boye pour na ko sala ba ventile liboso ba Nzambe. C'est cette image là que tonto lo ba Nzambe za malamu te. Munina ko sala so ki séminaire so convention beaucoup de ridiculiser le mine mo na mabe après zo yamba ko ba ko yemo ko ta reconnaître. Nazo yebisa ndeko na Gédéon. Na pekisa ki yoto ma sake mission ba ke Gédéon. L'autre fois, oyebi débat otosaki na ngona yo. Pona ngai mutu abomaka pasteur Kabundi Walesa ezaka yo Gédéon. Et obomaka na ndenge nini. Soki likambo ye o erreur esalami. Na place ko la sa pasteur que oui, place oyo tozaki na erreur. Place oyo tozaki boye, et là nous faut to sala. Biso be tozaka pona ko suna bino na ba stratégie ya ndenge ya kolobela na ndenge ya kosela. Oyo abiso oza meilleur journaliste. Otanga na TV5 aussi licence soki na Lisboa. Yondo l'équipe a tout sur le journalisme donc aux affaires na na bisa que biso ya biso ba journaliste était biso ya biso ba YouTube biso YouTube ne muté pesi biso mikanda YouTube ne muté former biso YouTube ne muté sali biso tout ça ba autodidacte to mitange na ba lolenge na biso mo kaka ba tito to ba tito tout ça kotanga mais so to na ba fait pratique bozo bi mabana na yoki ba défense na pekise ko makambo ozongi iso pona ko sa ba défense na osena na régie batela ngai image ya Gédéon makambo nini suso ekoloba pona ko na ebité soki na ebité so to suka wapi biso ko makambo ali yo ye oyeko kita susu na seli susu ko ekoloba ba n'importe quoi nga soki na lobi boko ba ke yo rande kita mutalobaki nga na lobi te na osena na régie botela nga élément au Gédéon azoloba makambo ko se justifier ko protéger pasteur na bango Kabundi Walesa pour la koloba ke faute zaki ya pasteur wana
régie pesa biso élément et kangé siko boy et ça li bena bloc liboso là raouti ce qu'on a bureau oh aye boy pasteur a constaté que et comme ma be ko le ganinga za la liboso amoni bena bendi sous pantalon matara pantalon za numéro na yete ils appellent lamba ba kabela qui est na batu nenga ba kosaki que sur la veste et rozala bien c'était mal. C'est par là que le pasteur allait à constater qu'il a commis scandale à qui deuxième fois. À qui il s'interprète, il y a bisaye kasi à télé malibo soit cher. À bouger cher et zipaye, à bouger té. Et l'autre interprète à qui il s'est dans l'ito yonanga to yebité. Parce que ce qui va y s'arrêter bon à télé mat. Pasteur allait s'azongi à vendre que OK prédication continue. Après dans autres il y a son bateau qui t'a le bien c'est-à-dire toujours se comprendre. Soit tu as un kasi ou bien ici on m'a ramené à jouer bisaïté. Parce que déjà ils sont en plein culte na salami. C'est comme ça que le pasteur le dit non on ne va pas scandaliser l'église quand même. Tout ce qui ba maman, je te dis maman je suis comment rabo. Moi maman so moni afongoli munoko nini. Mi so ba tu za sous les longia pasteur te, mi so ba maman belé ba remonter la papa. Ah. Tu te rends compte maintenant c'est à l'église de Dieu. Donc c'est pas l'idée qu'on humilier pasteur. Non, pourquoi il humilier? Le pasteur allait ça y est, a yebissé bien, a lobi logo là. Pasteur n'a pas la bien té à côté un dimanche. To sengi na moté na biso po ala ti penza bien té liboso wa kende ko bongisa ko la ta côté ka dimanche, hein? Po pantalon na kangi makasi. Interprète, oyebise kana sagesse. Po ya zo ka lingala té. Akende bongisa bien ma. Akende avanda à côté biso dimanche tant on lata bien pour le lo alati bien. Et puis pasteur ayebaki vraiment certes yonanga surtout que na mboka moko bazolo ba mnoko tozo yokate et que likama bongo ekomela yo tam soit tika lipes tu peux faire lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Poye ba yebisa ke pona pantalon ake matisango alors mais slip oyo na bongisa ki me boni ba katinga. C'est après culte. Moi, j'étais là, le pasteur Walesa, moi et le pasteur et son interprète. Il faut un intermédiaire et interprète. C'est comme ça, pasteur Abandi Goye Bissaye. Mais est-ce que l'église, vous avez aya ko aider interprète ni ne laksa ke interprète a ebisa monte po ezalo ko langa franc na ina ebiso lika alors ça m'a besoin ebisete kasi biso to kanisi ya ngo pasteur allait à comprendre que na kotika scandale te dans la tête du pasteur a yebi que j'ai au moins demandé à son interprète de lui dire d'arranger les habits ou bien de lui dire de rester devant la chair pour à bouger te pour chair et aussi payer mais azo bouger comme ça na kataye. C'est après prière que le pasteur a expliqué. Mais il est sur place à Bandi Kolela, il y a dit pasteur Walesa. Il a été humilié. Or, à ce peli makasi, n'a juste pasteur Walesa Salelaki. Il a dit, tu es un best friend parce que nous sommes tika iboye pour batika la bazo sekanga. Au sali bien. Interprète pour la nini baya go yibsobo yibisinga ite asili qu'elle a changé interprète. C'est pas vrai. Je vous dis, le dimanche il a prêché avec un autre interprète. Il y a un interprète Moussous. Hier encore lobby. Lundi. Hier mardi mercredi. Hier tu as arrivé sur l'issue. Oh papa. Mais je te donne même une vidéo au monde dans le bureau. Et puis hier devant l'église il dansait na ya iso ya papa. Attendez. Tu m'as qui visage à pasteur wane baby mukulu. Ouais. Mais je te dis que c'est... Tu as papa à Sepelité, à Gozon en Nigeria, à Kanda, à Kofinga, à Congolais, pasteur Walesa, à Fingi Simboka, na Nigeria. Dimanche à Terre Bisso. À la tête de Bouna, il y a Terre Bisso dimanche. Est-ce que ça s'est fait aussi? Parce que Mibalobi qui est un code pastoral, pasteur Walesa, na éthique à Bimi Libanda. Ok. À Bimi Libanda par rapport à Yannick. Éthique et morale. Bon. À BBC. Vous pensez que vous êtes devant une église avec un pasteur, pantalon a tiré tes baby. Na batu ya iti kwana. Pantalon moni ke baby sur place wana. A rotika pasteur wana te bon. Ya batamite ya mabe. Merci la régie. Boyoki Gédéon. Alobi eza mutabomi pasteur eza interprète. Mutabomi pasteur wana eza interprète bazo bisaye que aye
ayebisa pasteur ka abongisa pantalon mutu soka za na mukila mulai ndenge zo lobela wana soka za na mukila za mulai akosala nini po abongisa ngo na ebité na contexte to ke na bino to réfléchir ensemble Gédéon lobi baza webisa yeke abongisa pantalon ye azokobisa pasteur atombola pantalon kaleso zo monana papa interprète na ko lobi bozela kaka ye makambo suka kaka bozela kaka moi interprète na abima ndo ba koselinga makambo mwana ba to interpréter bien boyebi no moko pasteur kabudu wa esa ye ayebisa interprète na litoi azongi ayebeze fa bolobi ke bokotisi tina biro abongisi taba bibisu eyelisu makasi papa yango baso bazaki liboso bazaki na bilamba te to ndengeni basera Christ nzamba zomona bozoka makambo okosela bino siko nani bon ngana lilisiko to sa démarche to sa démarche ensemble na bino to zib loko Gédéon lobi mutabomi ezali interprète parce que bazobisa yeke ayebisa yeke abongisa pantalon na ye yazobisa ke abenda pantalon akomi kobenda pantalon ke kaleso ezomonana ya mibale bakoti na bureau bake na bureau ebokende kozwa solution na kati ya bureau bobongisa eloko bokomi na bureau boatteindre objectif na bino te ebongi nango te bozongi lisusu mpona koloba biso kono ntango bake na bureau babongisa ntango babongisa yango ntango abimi eye lisusu grave yango eloko yango ebandaki kovimba amelaki vimbo toni nango ezoya mpo eya grave parce que eloko moto ya na mesure nango ka ndeza motu na ngao ezaka nde ezali eloko wana soit toyebi yango soit ekokota na érection mpo koma kosala makambo oyo il faut esala bon eyaka mpona makambo oyo moto azomona soit aotala filme moko mabe to azomona babilamba bato balati mabe liboso na ye basere nini bazalaki wana bazalaki bamiliji to nini mpo esalaki ntango abimisu eye lisu makasi lukuta ezalaki base oyo bango bapreparaki mais nayebisi bino botape à côté boprépare mabe eloko bosali erevese bino ebimisi bino primaire bopreparaki yango bino moko pourquoi bopreparaki yango pasteur tokende siko selon ngai nalobaki makambo ya déontologie avant pasteur wana mata na chair akokutana basie église akokutana baprotocole église akokutana modérateur oyo azali komodere mokolo wana modérateur wana moni ndenge wana alekisi ye protocole amoni ndenge wana alekisi ye badiakre bancien oyo bazalaka na église bamondaki pasteur oyo alati mabe balekisi ye kaka ou soki balekisi ye kaka bongo te seke ezalaki nango mokie ezalaki nango normal ntango balekisi ye liboso nde ekomi kovimba bino bokomi surpris koloba ke pasteur walesa kutu azalaki na ye te ayaki kokutesa bande oteya yo obengisi moninga ya koteya na église na yo bokozana tosali bien basala ndenge wana siko mutu akokondane bobani pasteur so na tokomi na niveau oyo eza faute na yo parce que il fallait kozala yo moko yamba mondimi na yo moninga na yo mpo ifalaka teya siko yo ozalaki te oye okuti ye déjà abandi koteya soki mutu azoteya c'est la bouche de Dieu qui parle parce que ezalaka su ye te mutu aloba c'est la part akomi koparler de la part du Seigneur donc yesu aza wana te comme siko nzambe nde koloba na peuple na ye so yo botoli nzambe micro ça c'est bien oye nzamba oloba tokende ngo ndenge ba verset biblique ne botera batou ça c'est la bouche je suis la bouche autorisée aza bouche autorisée si vous avez permis na pasteur responsable de l'église ce qui a bibaki ne soit kendaki wapi et puis il s'est soit kendaki wapi ce qui a bibaki na kendaki wapi aye kokuta muninga zoteya oye zera si sakoteya ya arracher micro ça c'est bien tolongo wana pasteur walesa azu micro olie aloba eloko te apesa information te azwaka babimisika pasteur bakendeka mopanzi ngo bakesola kuna na biro te apesi message na YouTube ye moko mokili momeyoki pasteur alati bien te alati pantalon ekangi ye yango tozongisi yake novanda kuna dimanche akoya koteya soki message wana alobaki yango te mbele biso tosali commentaire te tonga te badini makambo eleki te mpona oka pasteur azoteya babinele liboso baye kokata ye soki bakataki ye sans koloba eloko biso tonga te bateke il s'agissait de quoi akende na biro basali makambo nango biso toyeba teke esaki nini toyeba biso te
au moins je vais mettre sur ma solo quand c'est que tout le monde a quitté les agabos et nous on a plein on est sauté bon si vous diffusez en haut qu'il s'est habillé moko mutu mota pirate a filmé dans le Libanda bilo on filmer qu'il termino bon diffuser on peut partir au quantité après on va pour tout partir là bon tu vas avancer toi pas la miquette internet ça lolo so di bilo diffuser bilo sur internet bon ba que biso peut toi répondre bilo sur internet donc so ça le malam to question merci en tout cas ça qui est bien so qui est mabe biso to internet so ça mabe pour yo faut pas te yo faut pas expliquer mais tant que y a qu'à expliquer le cambo besoin d'avoir gay ya relaxa ba tu bilo so tant la so ba kabuni wale ça so qui to ye ba ka penza ye so ka azara nan bambo ko kabola wana ko pona bilongi boso ko pesa nan moi voilà papa eza le roi loterie on se défait loterie au moins ne pas bambo na église notre nous c'est ça pas la maison on défait loterie ba tout ba mettre ba zo ba tout ba zo raté ba jeune garçon te ba papa kala bazaki na ba pemi awa ba pemi kanga ba papa ba so ba teka mapango ti le so ke na njiro kuta bango wana na nzelo kenda kimbatike ba ko na papa ba koko et lui il a gagné cagnotte 1 milliard de millions de dollars ba zo ngo pété ba beta ba to ba vani ba bi ah ba jeune ba kipa makambo te ata to te ba millions de dollars ba zo ki pété même to ko zo bango ba ko résoudre na foot ta ba coach na foot aïe aïe ba jeune ba ti na ba sa kuna ba zo beta na ba otanga ba komba nini wana ba zo beta nous pas qu'on lia bino mbongo ora nengena lia 40 milliards mais match boninda match mo na kati combien de papa basi bazwa bino soko ko bimana loko la te eza deve loterie natana ngata deve loterie no bo na ba église wala eza ba deve loterie mbongo ba pesa na bato ba yebi ngai na kozwa te abena ngana kezwa o wala bena no rande kita kabuni wale sabelie asa mutema malamu osela nzamba kabeli mutuka soka salengo na ndimi ka mosela nzamba na ko sala ngo to elo bango baluba akosala ngo to ana batuna ko pesa jebe oyo wana ti jebe na sana asa bien apesa na sana mituka 5 mituka siwese mutuma ko 5 mituka aya ga so ya bino kaka bolo baka mabe atato malambo kabela bisoni bo pesa nini tango obimo otika komo otika ta $200 j'ai bien reçu $200 tout ça le coûté c'est ça bateau basala bateau bimisa bambongo wana o nazanga na mitiba mo naza porte-monnaie magique akoya en émission télévision émission abimisi ba $1000 na sura na pesa na $10 émission oh papa yo bimisi $1000 c'est bambongo na yo te donc et so bima pesa na ta $500 ote yombongo voli yango te oh mais yo yena te faut dire que non na ça va porte-monnaie magique et ça la ngolo côté et vous pesa bato mbongo so lingiaka to senga na biso mutu te et ça va ba nini boye mais ce que tant on va et monsieur Sili papa et comment si mais ba ventir développer alors j'ai bien to ça mikolo to ça mayele mingi ko bona biso bazo baté hein. Ils ont déposé aussi l'émission de Lingala pour la langue française. Ils ont ma intelligence. Ils ont l'accès qui est dit c'est tout. Ils ont communication. Langue c'est pour communiquer. Pour les autres en français, tu as gagné l'humanité, tu as gagné nayo, na kabundu wale sana yo, a gagné binomba na Lingala te. Ba traduction ya ba tuwa budara ngope. Jésus Jésus il faut yé hoshwa hamashia. Sur le barani, français ça ni, anglais ça ni. Basa qui débat. Oh non, l'anglais, la langue du Congo, l'administration. Non, l'anglais, c'est la langue mondiale. Besoin de malagate. Botika bisoto fuanda. Ça, c'est jouer avec les gens. Bon, si on a besoin de vie à battre, on a besoin de vue. Tu vas la ligne, on a YouTube. Mais ma vie à battre, combien vous scandalisé? Ah, on a posé un pasteur, sur les ringa. Miko na mena pesa ngote tomato wela obela kwa munduki boy na mena pesa ngote après la sima ozu pasteur ba tu ono yekuta sepeli alobi te pani yemo o yekuta sepeli bo préparer ye que to loko to bete simité ça va lokola loko zate te appel dimanche message wa lingate ya mukolo wana eza message mususu nzamba zonga deux fois te pour ko balika moko yese bana ko le ka de ville en ville so ka le te si la kei. On s'en sait ce dimanche à Capernaum, Athénie.
nga na biso ba pasteur na lobaki na balota na bakombo na bino oyo na matin le couteau te batunga na laxi bango ya ya solo o sai ba ventir na chair na roya na lobaki eza rabongo te total so to so po ba nzamba lembi ba lembi muto ba nga zate ba pasteur musu ba kipa makamute ba ebu ko le kata na chaîne te ba ata ko futa na émission te ba fali na ba église on na ba kasi na bo le ka ba église na mo kilimo mbeyo kaka na ba to sama kama ba kaka ba te donc GBO au sali no erreur ya mengo le ka ki na émission oyo ba la kisi awa au sali erreur fallait pas le cas parce que biloko lobi eza fondé te kabuni wale c'est ça pasteur le plus meilleur na Congo te ba pasteur ba kufa ba leke ba za ba musée na bala za ba pesa biso ba sonika futa ba tambolo koki donc yebe so ka zate eloko morote et puis ça peut tout le monde appeler le morote makamna mino no saka préparer bo nous ça lo so za ba mam ki ona na mino mosaka en tout cas ngala ndima ngote na biso na ndima raté na bitina na ndima raté ça va développer les cas ba tout ba organiser ba tout bon en tout cas bon misanga naza moi énervé parce que biloko trop c'est trop bana nzamba zo se perdre na vandi na fina téléphone ngana tala pasteur Masambukidi balata la tenue à jaune vert ba église dans la moka likuna c'est un pasteur là il m'a musique attendez pour la musique ce type là c'est un bon musicien mais côté prédication pasteur autant de théologie libérale na ne ko répondre so bato bazo bango ba pour pasteur ba banga la bon so bato bazo bango ngala bango ti na ko yebisa OK tika ba vanti wana ça surtout la combat Jésus tika pasteur Masambukidi na osenga vidéo régie batela biso vidéo ya biloko pasteur Masambukidi à lobby pasteur Masambukidi à lobby Jésus Christ à l'âge ya mwana muke wa Zaraki bakendaki na Égypte pourquoi bakendaki na Égypte ils n'avaient pas que les initiation la initiation que les en Égypte kuna ya monta na zolaki avant ko tamba likola mai avant ko saba miracle ko bimisa ya bimisa mapebele ezali miracle nzambe te ezali initiation ba initier que en Égypte or Égypte ezali déjà mboka o ezali ba africain ezali ya mboka o ezali ba nation Jésus ezali mwana Israël aza mwana Israël a qu'est-ce que pas ba tout monde na ba nation pas que les initiation soki na magie soki na kindoki soki na likamini ye moi makambazo ba initier Jésus attends Jésus zongi c'est pourquoi abana otamba likola mai na sengi na régime apesa biso élément après to zonga to décortiquant ne bablo bora nkolo Yesu abongoli mbisi mibale na mapa mitano elesi ba tout plus de 5000 mais oh miracle te il connaissait le secret parce que kuna na Bible ne bandelito mwana ngwa botangi bakomi Nzambe atindi mwanje ayebisi Joseph kamata mwana kima na yena wapi l'Égypte ni nezakuna science siko de 12 ans à 30 ans histoire mwana wana eba na azara wapi l'Égypte là ça gagne roza initiation là c'est ko la gagne na ko chali likolo mai soka chebo na mai basimbiye donc on tient l'école mususu basimbiye là c'est un voyage astral transfiguration et on en Égypte parce que c'est biblique vous autant la Bible on dirait comme noir sur blanc mais Bible on dirait bon noir sur kaki français so ki nzambe tindi mwana na pas Satan c'est que ba yeba ni Satan est une divinité. Il faut un secret spirituel, comment utiliser le pouvoir en bien ou en mal. Et ça m'a comme faut yeba. Chiba ou le na baluba. Et ça m'a beto za malam. Voilà. Mais ça cérémonie ni. Et ça secret. Et ça la rote que sogeni ni chiba wana ça secret. Oyo moboti, bokilo to moi, yo na bali sur moi, we ko bala d'accord. To bali yo. Mwana na biso mwasi mwana na biso mobali abali yo aeli biso yo to pesi mbongo na biso uko tromper biso ta yaka lamba ngana lia webita ti mama zolia makamuni na zolo bana samtema c'est le secret pourquoi il faut ça la soso pourquoi ba kolambelo makakute pourquoi faut ça la soso pourquoi balamba kaka soso. Pourquoi ceux qui mutu azana l'esprit mabe faut katamu aussi soso ou lekisi soso tourner soso na nzoto nae au kati makila au captiver l'énergie wana négative à travers pour soso
akangaka ba énergie négative. Moni ba français, symbole na banga ba français, ezaka soso. Yango RDC photo ba totem hein. Toi na léopard mais RDC zaka na léopard te hein. Totem amunene sous éléphant. Mboka na biso photo côté ça miswa éléphant, mémoire ya éléphant. Njoko. Parce que rezebele. Mais malheureusement, société baby, moyen ko encadrer batuna yango ezali société. Or, soki lelo biso batuloko la biso to komi, to lobi que non, bon, to proposer na programme d'enseignement, moi na nyonso a komi na asili si 3e graduat. Tant azo kota licence na e, kwa que na terminal asi sa master. Tout tie ba secret spirituel pour na étudiant, ya ba faculté loko la biologie chimie. Parce que biloko na lo ba les eza chimie. Eza ba secret chimique, c'est spirituel mais c'est de la chimie. Par exemple, mutayebi gaso na sangisi eloko bene loko be opesa nga savon. Secret. So chango na mai savon ego sil. Eza ba secret. Ebi ke loko yo pe simba fe sala mana o na oyo. Po pe na bebi sango fona cheloko bobo no. Ndenge pe na spiritualité to go initier ba scientifique na biso. Ministère ya recherche scientifique. Ezali n'est-ce pas? Pourquoi ça va secret wana? Tout le monde a ministère de recherche scientifique, va créer branche moko, va créer bureau moko spécialisé dans makambouane. C'est-à-dire ceux qui peut-être mutu ayiba ki to salaki likamba funde na tribunal. Oh non, détourna ki mbongo na ngai siko na kangise non mais mbongo wale zaki bon. Tolingi to yeba nana za coupable. Yo zo plaider nini? Na zo plaider na pesa ki ye mbongo. Azong selinga mbongo te me ya zo lobake, azong selenga. Bo yo zo plaider nini? Nazongisala ki mbongo abosani. D'accord. Yo pesaki, yo zolo bakia, o pesaki te. Bino bali botele mawana. Allez, bolongola mapapa. Bolongoli na bon mapapa. Osukula maboko, basukuli maboko. Oziba makasa wana, yana ba plante nzambe mutasala. Bachena liboko, bachena liboko, bachena liboko na chena liboko. Baziba sa mai bache. Boloba, loba na mai. Yo loba na mai. Après 1 minute ou 2 minutes bufungula maboko oyo ofungula maboko ye mtaza innocent bacha bino pena boy yo lobby ya lobby batiki bino 1 minute 2 minutes allez bofungula maboko oyo okuresi ko fungula boy makasa wane fungwami seka ibine likamte ye mtaza na raison oyo ako fungula te fungula ako kate fungula do yo okosi. Est-ce que magistrat va souffrir? Magistrat souffrir hein? Mais kobo sanate eloko nyonso secret nyonso ezape na contraire nango. Néanmoins na pesi exemple à matiti wana soki pe mutayebi secret akoyi pe ko contredire ngo pe asali pe mususu échanger ngo pe bundisi ngo pe oise kanga tellement za muiba ye pa sali secret na ye pa funguli masaka muiba parce que yo pe foza la pe connaisseur oyeba pour lesquels sous na degré. Ndenge Moïse azalaki. Moïse a grandi avec toute sagesse de l'Égypte. C'est ça, c'est biblique. Ba eliwa na ba mata mubimba. Yo zo mona ngo facile muta mata mubimba. Oh miracle, na ça miracle. Miracle authentique ezalaka toujours lié na connaissance. Jamais bako pesa yo don ya miracle sans initiation et comme l'homme abe et sous que l'homme abe. Ba pesa ka don moto zana chaleur na maboko. Soko simbi mutata sana maladi ndenge nini moto wana ye fabika. Mais tu dois accompagner cela na connaissance parce que oeza na nzoto na yo soko okebite ekokoma mabe. Bandoloto mabe, bandoloto mutakala, bandoloto na mandenge malamu te. Yango nazoko insister, le pays a besoin de cette connaissance. Parce qu'ils sont forts. Lorsqu'on parle de la franc-maçonnerie c'est quoi? C'est tout ça. C'est l'ensemble de tout ça. Les secrets occultes. Christ a ressemble à Ngomba. A qui la prière occulte. Mais le pasteur à Congo, c'est de l'occultisme, c'est de l'occultisme. Bon, pour rien. C'est l'église.
Bazaro banga, ba dépositaire, ba chevalier, ba templier. Bazaro banga, ba tuana, ba bimisa, ba secret. Ba diaboliser bang. Alors que le lo kingunza, soko yebi secret ya moto, ya mopepe, ya mai na mabele, tu es riche. Le lo bana na biso ba aussi sa classe na faculté ya droit, ya métier. Est-ce que bobi moto? Est-ce que bimai? Mais bino wana mbango bozo finga ngai. Mais soko fongoli télévision, otie film ya Avatar. Avatar en autre les années. Film Avatar botala les années. Star Wars les années. Harry Potter, oui les années. Batman gars. Nous avons chauve-souris. Non, les années chauve-souris te. Les habits qu'on a vu sur le Gabon. Donc, ba masque on a bon na super héros, araignée humain. Mutu ba suye na araignée et quand ici venait na et déclencher fait mo arumo pumba so atie ba pumba kei. Film wana ozotal. Harry Potter utalaka. Mutamati likola kombo, yona vitesse azoken. Ça tu regardes. Star Wars ba robot wana mindele ba pembe ba kuba ba otam wana ozotala mbao. Ba film non soit science-fiction ozotala. Ba dessin animé Cendrillon. Alati ba chaussure et outil na magie bibini babini bou. Wana ozotala. Bon, nakanisi bino boki biloko lobi. Toloba boye, basalaka doctrine na verset moko ya Bible te. Makambo nyonso oyo masambuki di alobi ezali lukuta. Ezali lokuta. To bandi kokende. Bozala bandako. Ba pasteur bolanda ngai. À chaque fois Jésus-Christ alinga sa likambo. To prier pour ma pana abondela ki. Ta bando abondela, bando ta likolo, bando lo banini. Papa nanga zali likolo. Père, abando ba père. Yango me maki ba disciple ba lo baneke, montre-nous le Père et cela nous suffit. À chaque fois likambo nyo so linga osala obaka père, papa nangai. Papa wana eza nani? Eza Égypte. Alors ça dans Égypte parce que le nom de Jésus-Christ a kufa comme o pesa melibiso poto sala ba miracle c'est le nom de Jésus-Christ. Ozali équivalence ya nene balobaka ya yero so hamashia. Côté qu'on a débat là to le kaki na expliquer ki Benderson vous comprenez qui. Donc le nom de Jésus-Christ ezali comme pesa miso c'est pourquoi a élevé comme wana likolo ba kombo nyonso. Eleki maladie, eleki kindoki, eleki nyonso. Ya to ba kombo yo comme bikamo, comme miracle, le nom de Jésus. Mais Jésus-Christ lui-même, dans la divinité, Jésus-Christ, il était Dieu. La divinité, c'est parce que lui ne priait pas au nom de Jésus-Christ. Ah ben là, papa là, c'est lui-même le Père. Et ça, c'est on comprend. Parce que c'est un mystère dans Katiwana. Parce que nous sommes dans le combat Jésus. Mais Jésus-Christ, c'est dans le combat papa. So son le niveau c'est dans le combat papa. Tu dois être identifié et pas à papa. Parce que hier papa le dit. Soki de kozobo senga na komwa Yesu. Yesu senga na papa akopesa yote akopesa yote. Parce qu'après le accord, après 6 mois de passe, avec le corps de Jésus-Christ qui sur la terre. Alors une mission, c'est par là que la suite comme on a élevé le corps comme on so. Na maladie na bino, na ba problème, na ba passe de so bon na comme na Yesu. So be comme na Yesu borobika. Parce que lui-même Jésus-Christ, avanda ba papa na ngai, aloba ke Égypte te. To longo wana. Moïse akendaki na azaki en Égypte, akolaki na ndako ya Pharaon, ayebaki kindoki nyonso ya Pharaon, ya puissance nyonso culte oyo bokoki kolobela mpo nayebi te soki bolinga boyinise bato na magie, boyinise bato makambo ebele siko mpona koyinise bato bien boza korécupere bango na bafaux verset biblique mpo kokosa bango bokokoka te mpo biso toza awa bokokoka te mpo biso toza. Moïse azalaki na kati ya ndako ayebaki magie, bakonisaki na connaissance na science nyonso africaine oyo olobi wana, mais et il y a qui n'a jour moko Moïse abomaki égyptien. Tant abomaki égyptien akimaki. Bisiko akimaki akene ko perdre ma brebis. Tant azako perdre ma brebis, un jour a moni buisson ardent et peli moto. Alinga bouger alors ki mongo lo binga nzambe. Dieu auto bi Jésus aba papa langa binga nzambe. Na lobi no boy, la tinde mission kende ko bisaba na na boumbu. Abi na ndenge nini? Non, on va rater. Ozani na maboko, on a nzete, boka nzete, aboki nzete et comme nyoka. Asimi nzete
et je nous étais. Ok, ça va. Moïse accueilli. À Konikuna, à Ebisi Pharaon, libérer peuple. Pharaon Bouddha bien libéré. On libéré. À ce n'était pas qui nous était comme Nyoka. Oh puissance Égypte. À Wouti on a buisson ardent. À côté d'un Zambé. Oh Jésus m'a dit que papa. À boire qui est comme Nyoka. Jambre na Jambres, dans la Bible. Jambre na Jambres. Bah s'opposer à Moïse. Même si Pharaon Bilo va se réveiller à Pamba. Biso beto ça, biso bena banzete la chose de bois kango et on banioka. OK. Bo waka. Ba bois qui est comme banioka. O bishamba ba force contre force, puissance contre puissance. A bois qui nzete comme nyoka, ba bois qui banzete na bango et comme banioka. Mais na ngonga moka muke, ba observer ba tala boye nyoka ya Moïse et meli nyoka Pharaon. Na kotia nyoka ne kuke nanga, pote abatela ngaye. Nyoka koki komelama. Le la nyoka ya Moïse et la nyoka ya Pharaon tikanga nati ya ndemasiya mama sobali na peso moti nyoka ya Moïse meli ba nyoka ya Pharaon nzambe na biso azali ndoki ya bandoki yesu ko sa que Jésus que nous kisi ya Égypte ya mukie ko le kin nzambe tango tamboli na mai tango Jésus tamboli na mai. Ceux qui boyent bakate, le gros commission initiation. Et ça a deux personnes à mourir batambo na mai. Jésus-Christ na Pierre. Tokei. Jésus ta batambo na mai soya. Baye ko banu oganga fantôme. Jésus a dit na bango. Na fantôme te zanga Jésus mettre la bino. Na landi bino nga na ye. Oh, Pierre aye mutate mutu la doute habité et ça yote. Ce qui ezali yo ordonné na kitanga pena na esika yo sali. Jésus a dit na ye yaka. Pierre a binisi ko na boîte ani atabwe pavement. A binisi ko musu ani atabwe pavement na kate balé. A initié erni. Initiation. Pierre sur atambo likola a initié neni. A ordonné, a passé oyebi tango ba initié mutu. Mais initiation salamaka. A initié erni. Papa, botika osaba avanti na mama Nzambe. Botika osaba avanti na mama Nzambe. Bible bi na biso oyo ezali révélé ezali pona biso oyo ezali caché ezali pona Nzambe oyo tanga kendaki kuna pourquoi baloba na biso te makambo kende ko sala mais c'était comment vous interprétez les écritures mais vous ne savez pas l'observable le français le problème c'était quoi but ya Jésus ko kende Égypte ezali ko kende la magie c'est faux Hérode abimi ba mage baye ba mage wana bazaki banani ba astrologue ba to mayele lokola ba lolo ba to akisi ba magicien bazaki ba astrologue ba to ba étudier ba signe ba signe ya ba minjoto bani ba ye ba ke ko sala fausse route ba koti na ndako ya Pharaon et ndako ya Hérode plutôt ba ebisi Hérode to yeko luka mokonzi sika ba bible to yeko luka mokonzi sika abotami Hérode a dit awa mokonzi ka nga Hérode bango ba insisté ba bité to mona ki munzoto bimaki na orient kunezo ya ezo tambola to landango ti esika ko telema esika za to nimba présent bilo na biso abi ça va bon kende bo adorer so bo siko adorer comme ça bo yanga pe na adorer isa ba to be ba ba so na hypocrisie mutema likundu litema mutema mabe alors nous on na mutema ezaki po ba Jésus c'est ainsi tant ba ba kuta na Jésus ba adorer Jésus ba silisi tant ba ni ko zonga ange abimeli bango ebisi bango bozonga lisusu pa ya mokonzi Hérode te parce que Hérode azwi makanisi mabe mpona koboma mwana ok bato bachange nzela mosusu ntango bakei Hérode akalkule depuis bato bakendaki ça fait lekwa presque lekwa une semaine abi bato bakanisi bakosa ngai natiki bango bakende bakimi na ok ça va problème eza te abengi bato na ye abi boye botina basoda bakende koboma bana nyonso mibali oyo babotami kobanda lelo tozongi ti na semaine donc soki lelo toza lendi tozongi ti na lendi oyo elekaki boboma bana nyonso mike ya mibali pendant que Hérode asali décision wana nde Nzambe ayebisi Marie na Joseph Hérode azwi makanisi mabe mpona koboma mwana papa botanga Bible ndenge nini Hérode azwi makanisi mabe mpona koboma mwana kamata mwana tinisi mwana tiniseno mwana na Egypte obiso za bakongo
tini bakoma eme onzomo tini seno mwana kungi piti erode kanini wavonda o tini seno mwana kungi piti tini seno mwana kimisa mwana na Egypte pour échapper épée ya Pharaon tawa kimisi mwana Egypte ezali pour bakene ko bomba ye babombi ye tango nzamba s'en charger na Hérode akufi abi maintenant zwa mwana ozongisa ye parce que muto bande koluka koboma ye akufi aloyo te akende kosala barecherche ozomona sikoyo siko théologien botanga pourquoi bato bosambelaka na église ya masambukini bomemela ye lien oyo video oyo bobakerande kita lobi olobaka koza mayele soki oza prêt ya kosala ne débat contradictoire boya plateau moko bosala sikoyo débat a démontrer yo les ABC de l'écriture. C'est simple. Jésus a donné la science en Égypte. Nous avons la divinité. Pour votre information, Jésus-Christ sur la terre, il était 100% Dieu, 100% homme. Qui me motonaye au redouté la volonté parce que nous connaissons Baba qui est le Koulous. Baba qui est un fantôme. Ah, Moutouté. Maintenant, Baba qui est un bato mutu bano bagaza fantôme a mututé to za likonga to tsume na mupandi comme ça to ta soki azaki fantôme to zaki mutu tango ba tsumi ba moni mai na makile bimba bia azaki mutu na ba bazaki pe na révélation tango ba lukie na moni ba bia il était Dieu azaki 100% homme 100% nzambe alors bato masambuki di beaucoup de sa prophète Nabino ameka ko revoir le lenge na kotanga la Bible ceux qui balingi ko sala lingomba na bango ya ko initier batune makamba ba initiation komi ba sala très attention to mona ki makamba ya ba kabal juif bimi awa to moni makambo ya ba talit bimi awa je vais vous dire une chose l'église est plus puissante que Israël actuellement Jésus-Christ a venu na église azala Israël té Israël a vendu na ba principe ya Nzambe, Israël a vendu la promesse ya Nzambe, la sécurité ya Nzambe pour que moment okokoka Nzambe azonge la bango. Mais Nzambe azali na Israël té. Nzambe azali na église. Jésus-Christ azali na église. Azali na église ko bate que azali na Israël. Tazo veut sur yango. Azo kenge la bango, bazala ba promesse de mongeza automatique na makambo Nzambe atike la bango kuna. Mais pour la présence d'ailleurs, et c'est là qu'on a caillé, il y a qu'on soit état ou non, et ça la église, parce que à tirer qui m'entoma, va continuer l'église. Tant que ça qu'on m'attend allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, enseignez-les, observez tout ce que je vous ai prescrit. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jean chapitre 1, Abinin, il était venu sur les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ayaki et pas Yabaoya, Yabaoya ye. Oh, vous confirmez non, que, avant vous confirmez sauter, to boyi. Ah, boboyi, biso, to yambi, asa vous confirmez biso. A comme nous amène biso, c'est fini, c'est clair, simple. Pourquoi pas débat? Alors que Jésus-Christ c'est ça l'erreur ya catholique. Hein? Dans mon sango moi catholique o akota makamu sango na pardon ko yate po nga na Marcelote na mystique ne na aboué. Na mon okota makambo so ba lubika makamba catholique yo touché. Yo wanolo bano silika. Catholique ba sala ka prière erreur. Ba lo ba amin. Sainte Marie de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Beaucoup de la prière, ouanate, et ça erreur grave. Pour nani. Jésus-Christ, à Jésus, a bakufité, à Jésus, a batabo moi. Tant que je m'attends, à tiki mouya l'église, à tiki mouli mon centre l'église, pour na veiller, pour na biso, dans ma problème, na biso nyonso. Teri parabole, il y a mouton, ba bêta qui est samaritain. Habitant à Kenani en hôtellerie, après ça qui nyonso esengela ki pe na sima lobaki moko na kozonga soki nyongo kozana kofuta nyonso. Alors Marie problème ezaki nini moko la fête ya noce à Cana Marie akende ko sa Jésus akende ko sa Jésus ba tuana fête ba ke sa Marie moi na za na fête masanga sili bilo le sili kende ko sa e so bilo ba Sainte Marie mère de Dieu yo maman nzamba zala maman même Marie so la muka ko sili kende bilo
bino omoni bato catholique toza basambeli toyokana le banzambe to tuko sesa masiki parce que tant comme bato na ko ba vérité bino on bo sagana bato bon nous ça net que ndeti ndio bozo comprendre te on ndio bozo comprendre maman nzambe azalaka maman bota nzambe ange ta baso ya ko sa mari makamase mabile nini maman c'est ni mobalité na yeli mobalité na bota ndenge nini babivanda calme tozo défendre libumu na yo molimo santa ko ya ko zipa yo akocouvrir yo sentences okoma na zemi. Est-ce que c'est maman mbane ba keneno mbane ba binyuko na bakena salbo ala zizemi? Non. Ezali nzambe azwaki libumu wana a confisqué yango pendant quelque temps pour appeler sa biso eloko mokile bande ko zela. C'était lui-même aya côté na libumu. So ba biba film ba vampire te ba solution mutoko ya a 5 ans aya côté na libumu muto abotami pe. C'est pourquoi, pour vous dire, deuxième verset, c'est pour que nous sommes catholiques, aux gens n'a pas choqué, c'est parce que la vérité, c'est la vérité. Aux gens catholiques, la n'a bien. Marie n'aillait pas Jésus. Ando babilo kwa batoroli sili, masale sili, Jésus a bien femme, a bien mamate. La maman a commis les gens monoko, moi na yo boto mi 9 mois libumu, a bien moi si. Yo, tout le monde au fil na mabe. Mais Jésus tant marié biloko sili bona batale comme ces femmes. Mon heure n'est pas encore arrivée. Tant on a ne kokiti. Abenge moi si. Mukoloso azokufa ne kulus. Jean Zaki na se, Marie na se, abi mwana mama no yewana, mama mwana no yewana. La mutute. Mama babi dès ce jour là, Jean Azwaki Marie ba comme ko vendre sika moko. Tolome wana. Et ça pour qu'on ça qui miracle. Abi femme, mon heure n'est pas encore arrivé. Tant qu'on a un coquité, mais Jésus ça dit toujours miracle. Ce que tant que mère de Dieu prier pour Sambela biso. Donc mettre Marie, enseigner la biso pas Jésus. Sainte Marie mère de Dieu prier pour nous pauvres pécheurs. Yé mo kaza mon koufi. Ensemble les minuni. Yé mo kaza mon koufi. Parce que Jésus a tiki na ba vivant, ne ba senga. Moto a koufi azana likamususu azana zuwa te bako kundo a bakundi mbano no ozana loko lo banso te bozala wana na nécropole bovandi wana bitumba pe ozala te parce que ozasuna loko te. Mais tant que vous a prier quand a prier nini a yoka nini yaba bona ki makama mukele kaka boketu akela cimetière bulu bakezu alandie boketu akela cimetière ba akela cimetière bozo wala mikuwa bazo ka binote mikuwa pamba zo ka ngo binote mikuwa. Donc maman Nzambe azalakati. Jésus azalaki Nzambe. Aïko sa mission sur la terre. Après ça qui mission à Adam et Ève, bah choix qui na mission c'est pourquoi Nzambe moko akitaki atikaki lola. Aïko fa na pas bateau. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Il habita parmi les hommes, plein de grâce, plein de beauté. Yemoko yaki, la parole s'est faite chair. Liloba il ataki nzoto et vandaki kati na bateau. Tout le monde ni sous pour comprendre. Ce que ça m'a besoin comprendre il y a besoin ni na kati. Ba comprendre baba aigle. Seul aigle on comprendre qui ba aigle. Le gars vous a soso ba mvundi ba trilele mitali nino. Biso za ba aigle. To bison. Tant que to kai yewana to kende. To mata. Na kai susu nze mon pasteur il faut quand la bataille sera terminée. Des Bibles seront fermées. Nous déposerons nos armes et nous voyagerons comme les pensées dans les heures. Moi je sais. Ah! Tokende. Donc, pasteur Massambouki dit, prophète Massambouki dit, tant que vous avez dans la réseau sociale, vous avez attention parce que vous avez défendre les paroles. Donc, vous avez connaissance na yo nga pena ko laksa OK eza lokuta o bible lo bité ko ba ngoti biso to sali na théologie fondamentale. Ce que nous devons prêcher doit être fondé dans des écritures. C'est ce que je viens de dire que Jésus a kendaki Égypte pour Nzambe a kimisaki Hérode azaki makanisi mabe ya ko ba pa bomaki bana bakufaki soki Jésus azaka wana Jésus nga kufa yana kimisaki après tant Hérode akufi abibozo nsaye atinda keta ke nozwaki sikuna pourtant Jésus ba ndako saba miracle awanda ba
père, père, père wanani, papa. Et on va dire que le bâton qui est, non kaka, père, montre-nous le père et cela nous suffit. Jean, alors bien bango, c'est moi le père. Depuis quand on a mis le boy bingate, yon di mate que Jésus Zanzambe. Et ça va vantir donc qui t'étit non moko bilobe la bisal là. Mais ce qu'on l'a dit, ma comme négazo que nous comprenons que Zanzambe. Babi depuis quand tout ça na yo, tu es dans terre que papa, papa, montre-nous le père et cela nous suffit. Depuis que je suis avec vous. Vous voyez pas raté. Celui qui m'a vu a vu le père. Et ça, il est vertigineux. Celui qui m'a vu, il me l'accès. Non! Tant qu'on va faire ça, parce que au fond de la vie, aza komi kokanisa na nzambe, aza komi benga nzambe. Ba yeba ki yango. Aza ko loba ke aza nzambe. Mutu batuni ke yo botami ka lobi le yebi Abraham ta ngana za ka fa Abraham azala. Yo mutu ko somoni ba ninga na yo. Mutu ba ka fa Abraham azala ngana zala ki. En tout cas, tous ceux qui merci beaucoup. C'était une émission où Tolina qui kozongi ça vraiment bande konabiso nanzela par rapport ya badir parce que bozo bungi sa bana nzambe na mokola suka toloba ki était ba mangomba ebela lokute kobima ba mate ebela lokute kobima Jésus lobaki bokoye babango na misala na bango bakolata poso meme me mitema yankoi bataka mutu na motema na ye bato na zo sonde kolanga so vani keke mitu na bango mando sona bango comprendre tant on a dit que mosala nzambe acte ça les amabe c'est na pardon on ba ye babité ole kutu bino ba pardon mutu ngoyo ke la moye kutu ne mutu senga ki merci lokumba do balika lokumba bel kolata ba lokumu ya pamba omoni ndeko na biso ndeko na biso masambuki alikolata lokumu aza na connaissance c'est bien tant yo la na ba yo kokana ya masambuki na connaissance yo connaissance ba tout la ngotoloté connaissance ba tout la ngotoloté parce que na ko beta no so mo asuka pour si émission na pour na comme na suka ils na congolais moko les États-Unis kuna saki asa tangi ba classe ne ya doctorat silisi parce que quand même pour la défense avant de défendre à la lobby sur la pesanteur à lobby que ils ont la force mo à lobby makamino ça c'est babylonien ça dit que non ils ont la force moko oyo e bendaka et loko soko boaki likolo beko kita il y avait un coco papa coco mo bazaki na simana chor o ba benga 12 malais 13 misère avant na simakuna ba minde babi ça va ton demi ni na yo thèse na yo ngo lobby mais toi na besoin tout mona démonstration nango alors ça il a besoin tout mona ndeni force à présenter ezalaka ndeko na zubi ki ndeka na biki boye aboka on likota na boaki biki boye biki bane mata ki biki ekitate ba jiri ba vandi zela biki ekita papa na ndoka ya limusa na likolo bakataye babi mambo bi mona nité bakataye c'est pourquoi ki ndoki na l'état ba jangote ba yo ba pour na ki ndoki ba jangote na l'état ba jangote pour na nini ndoka ba no biki ya ngonde téléphone siko est-ce que yo ko zo biki ke te ka ngobi na mon téléphone ou Android double sim ba yo côté ba mona ngoza isa ba ventir mais ba to spirituel bato molimo ba que chor mais so que na une manière de preuve na l'état eza ba preuve te ba suba simezate ndoki bo sala mele bo ke oto pumo na nzeta kombo bo sava lobi na tonga na nzeta kombo pumbu ako pumbu ete pesa makama mulile sama na butu bye bye. Shalom à tous, je voulais simplement partager un message avec vous. Ce soir, je vous salue tous au nom de Jésus, bien-aimés. Je voulais simplement vous informer que toi qui es là, tu es en train de chercher le mariage. Tu es là en train de chercher les enfants. Tu es là en train de chercher le voyage. Tu es là en train de chercher la guérison. Tu es là en train de chercher une stabilité de maison. Laisse-moi te dire que notre Dieu, l'Éternel des armées, a un marché. Le marché de l'Éternel est gratuit. Le marché de l'Éternel est ouvert H24. Bien-aimé, Nzambazana Wenze. Nzambe eza gratuit. Eza kofungama H24. Oh, nyonso lingi dans le marché de l'Éternel, tu vas obtenir, bien-aimé. Si tu veux un mari, Dieu est capable de te donner un mari comme tu le veux, qui soit mince, gros, musclé, comme tu veux. Dieu est capable.
pour la situation qui te dérange. Notre Dieu a un marché. Dans le marché de l'Éternel, il y a plusieurs rangées. Maintenant, va choisir. Parce que tu fais partir du royaume. Tu es un enfant de Dieu. Monte en dimension de la prière. Nous sommes à 4 h du matin. Apprenez à vous réveiller le matin pour prier. Apprenez à vous réveiller le matin pour commencer à prier. Quand tu dis Seigneur, moi je veux ça, le Seigneur va te donner. Nous sommes des enfants de roi de roi. Personne ne peut marcher sur toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Mais on comprend, il y a un secret dans la prière. Tous les gens capable de façonner, il y a qu'à changer, il y a qu'à restaurer. Notre Dieu, 3 fois ça, il est tellement puissant que nous ne réalisons pas la grandeur. Il a un marché. Tu as une maladie incurable, rentre dans le marché de l'Éternel, tu vas trouver ta guérison. Kota na wenzanzam de guérison ezali. Kota na wenzanzam okomona libaya mobala malonga zape na makambu. Kota na wenzanzam, tu vas trouver un joli garçon qui a tout. Kota na wenzanzam, tu vas trouver une grande dame, une femme qui a tout. Azape na makambu na beauté na ye. Alléluia. Nzamba na bane. Ha ha ha. Bien-aimé, avec Dieu il y a tout. Dieu c'est la paix. Dieu c'est la sincérité. Tu es serein. Tu es en train de marcher la tête haute. Tu ne peux pas badiner. Tu ne peux pas trébucher. Alléluia. Quand les gens te regardent, tu portes le fruit du Saint-Esprit. Quand les gens te regardent, les gens doivent dire Wane Nzambe, oui, Nzamba Zana Bana. Je m'adresse à toi qui me regarde. Je ne connais pas ta situation là où tu te trouves, mais Dieu connaît ta situation. Ce que je peux te dire, monte dans la prière, monte dans la prière, monte dans la prière. Connais-tu le Dieu de 4 h du matin? Le Dieu qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas. Comment toi tu es chrétien, tu ne dors tout de minuit à 6 h, de 20 h à 8 h? Non! Réveille-toi la nuit, commence à prier. C'est pas bouton à opposer sa solution à ton bien-aimé. C'est ça la vérité. Dans les situations qui te dérangent, au lieu d'aller papoter, de parler, de discuter, personne ne peut te donner la solution. Il n'y a que le Fils de l'homme. Bien-aimé, rentre en profondeur. Kotamozindo. Alléluia. J'aime Jésus. Alléluia. Sambana bana. Tout ce que tu veux, il y a tout dans le marché de l'Éternel. Et pas je m'adresse à une personne. La situation pour ton problème, il y a une solution, c'est l'Éternel des armées. Il a payé un prix. Il a donné son sang pour toi. Il a tout donné. Il y a un marché. C'est le temps maintenant de prendre et de rentrer en profondeur. Dieu t'a tout donné. Dieu a dit, haha, tu as tout dans tes mains. C'est le temps de se lever. Ce n'est plus le temps de rester dans les distractions bêtes, dans les choses inutiles, les choses qui ne t'apportent rien. Tu zappes. Rentre en profondeur, regarde ton entourage, nettoie ton entourage. Alléluia. La profondeur attire la gloire de Dieu. Dieu a un marché et dans ce marché il y a tout. Tous les hommes que tu veux, toutes les femmes que tu veux l'argent, tu veux la voiture, tu veux la maison. Dieu a tout. Ah, bisous à vous chez vous là-bas. On reviendra au son de l'amour. Que Dieu vous bénisse.